Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Voilà, mbote na balandi nyonso oyo bazui occasion Rolanda biso na ngongo yo. Donc nous sommes là, moi je suis Shadrack Lebika, autrement dit orphelin de la presse. Et là nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous rendre hommage na Nderona biso wa uteko tika biso na kombo ya Diana Makila. Donc tu préfères lelo tout ça la moi plateau spécial hommage à Diana Makila. Donc vous devez comprendre que je ne suis pas seul, je suis aussi accompagné des amis. Ils sont aussi des artistes. Lelo, tu rejoins moi tant, Ngaina Bango, tu mets solo là, tu mets la moi muki par rapport au événement na makambonyo sonding ezokende depuis ndekona biso akufi ti lelo na ndenge to kende na procédure et ko sala ke bakundaye. Donc je demande déjà à mon réalisateur soit go fongo la biso caméra pour na joa moyen ya sola na bandeko oyo to yambi na mukula lelo. Merci beaucoup. Voilà, donc ils sont là, mbote na bandeko na biso. Boni. Voilà. Là, je vois déjà à côté Dido et Moussousou, Bazawana. Abel. Voilà. Abel et Dido. Abel et Dido. Aujourd'hui, on a préféré Tomeka Osolana Bino par rapport au hommage, il y a Ndekwa Utotika Biso. Déjà, je dis mes condoléances encore. Voilà. Diana Makila. Diana Makila, une actrice, une personne où a s'appelle Mabato Ebele. Déjà, quand on parle de Diana Makila, de votre côté, on peut déjà dire quoi? Ouais, Diana Makila, Azaba, serment qu'on a déjà de loin. Ok. Et on a déjà envoyé Gina Baondeng et Bachoaka. Voilà. Et gloire à Dieu, PSAP, même à tout le temps qu'on jouait, une fois d'ailleurs qu'on coûte un coup, il y a un peu de passa, on a un peu de Natalaka, Diana. Ok. Tu peux être quand même un rôle, tu peux être non comme Neni, il y a un mot cannabis. C'est Pélissa Batou, c'est Pélissa Kato, d'accord, c'est Pélissa Batou. Tu peux être en tout cas, ils ont capacité, ils ont surtout courage car la famille la biso ba artiste comédien. Voilà, quand même je sais que oui bien que maman Nabso Diana azaki un peu souffrante, alekaki un peu na bakoma et jusqu'à ce que aiki ko rendre amnaye, ko perdre vinaye et pas nzambe. Ba étape pour un tout. Est-ce que vous avez quand même à avoir des communications sur tout ça? Ouais. Ouais, tout ça dans un groupe na biso moko awa ya Lisungi. OK. Lisungi on est artistes et comédiens. Voilà. Et puis tout ça ba quatre groupes awa sur WhatsApp. Ba communion sur les kanaka, tout talaka, tout yebaka contribution, makambo tout temps il y a grande sœur na biso ça qui crise. OK. Contribution sur yebaki ba quelques artistes et comédiens au bakendaki. Voilà. Kotalaye. Et puis on a dit que ma sœur na biso misu ba bandai ko de temps en temps moi contribution sur ça ba bandai ko kende. Voilà. Ya okoma otia okoma kokota komala da sa kokosa da nengso na kosima be wana na yeba ite kakoma ya kota ekoma. OK. Na yeba ike azalaki na malade, azalaki crise. On ya kokota komala tout ba ite, c'était ça. OK. Voilà, du coup c'était d'abord comment jour bino bozaki message que ndekona bino ya na bino atiki biso. Écoutez qui bino na wapi. Bon. Le jour où sert na biso Diana akufaki bon malgré tout ça ba passe tout ça ba nouvelle jour même jour thème na yo ko comme sous après on s'appelle lelo mais ba air différent quoi. Voilà. Ngana zalaki na ndako na ndako nazo fina téléphone namoni publication yi. OK. Namoni nde bachaka ma mtolela namoni Diana ngabi obi to namoni kaka ko motembe senga pa na ko benga mbala mo masalanga je salue Ronel. OK. On a une cosi. Tellement qui boue oui, atiki biso si c'est là bani. Vraiment déranger nga makasi, déranger sur makasi. Puis il y a ko ya puis ata la boue là qui batine nga force awa wadiana kufi bani. Biso na ninga kwa na biso taki ki marié certes toujours qui occasion ya ko jouer si comme côté mais tout mona naka. OK. Ba feti to kutanaka na ba matanga tozalaka ayebi ke ko ba mapasa ngai pe na yebi ke osana nga Diana so ko solo to solo laka ou to kutana ki c'est harmonieux bien.
Tout ça qui bien ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même. Il y a pas ça la passe surtout dans côté la famille naïe. Biso artiste moni moi maweza vraiment notre là tu vois pantalon noir. Mais comment on a lelo étant qu'artiste comment on a ningi bozo perdre bandeko na bino babaoba bataminene o bazo kende lelo na kibomoto na normal ezo sala ndenge nini donc ko répondre pour na question na makas parce que moi en dehors de tout na bisoté si on a répondre ngo bien peut-être mon frère Azana a ko répondre pas OK et là on a singa na biso artiste comédie lo ko libosu voilà to banga nzambe to la sko grandeur ya nzambe pour nzambe mo ko nenga sana awata teke na olongola ba ikona mboka biso voilà on prend biso total la gaba fertilité total théâtre total la carte total le mais total nzambe que Dieu existe OK on prend total et le long nzambe ko kolonga nzambe to biso artiste ko beto to so kende lelo o exacte que non to kufaka po masumele ki biso to kufa pena liwa pena ndenge ezalaka so to longoli pena que non biso nyos tozana kata arte ou tozana mutu na famille na bandenge na metu kuta na tozana kata tozaba artiste te to mona na biso normal vu que toza esika moko eta ke artiste biso nyos to liwa tango zo longola ka moko mondo to mona ka ke elongola ba artiste mais ça mutu elongola ka mutu famille kingane donc so comprendre. Mais Dido oui Abel vous savez vous êtes artiste et artiste et comédien vous voyez donc vous avez de fans vous avez de gens au batala rabino au confiance na bango moi assurance na bango mukie et ça côté na bino donc comment na chiko eza lokola tango tozo lobela ba artiste ba otika biso eza lokola to botami biso nyonso libota moko bien liboso ya mibale ti peut-être na 7e mois na parce que quand même libota wana ya liboso akei ya mibale akei ya pe ami ça tout peut-être je connais la question pour comprendre voilà biboui toza artiste le ko sala biso toza ici comme ko to mona de temps en temps moi arwana moi ezangi biso eza art ce qui toza ki à côté mutu na ba coin na ye mais toza artiste té mutu aza ici kana ye to kufane c'est normal mais vu que toza ici comme moko to kutana là to kufa et là on a singa beaucoup plus na biso artiste et comédien to banga ka nzambe so to banga nzambe makambo ezanga pa nanga liwana eza ngo normal lelo po mona ke dido paki comprendre parce que ngane naza na préparer nanga liwa OK ouais na préparer liwa parce que na yeba un jour na rozalati un jour dido a rozalati tu vois et mon campé ko dérangement na bekende tout ça ma passe abwe lobby par exemple dido aki OK ndeti siko yesu ko yake ngano tika la ndenge on insister na ngabone et na atanga changer exemple lobby na kei na kotipe mabele c'est normal tout va ngaka nzambe c'est ça mon on va insister na ngabone tu n'as insister c'est simple exemple tout fait ça voilà mais ce que moni batu ba fan na bino to bato balanda bino yo sala bango pasi parce que ndena lobaki ni bandeli tant to bengi bino artiste et comédien on sous-entend que c'est déjà une famille au bino fondé entre vous mais quand tu as ce que kaka na kata libota wana ce sont de mêmes personnes qui parlent nde yango sikoyo ils ont dérangé bato ebele ils ont volonté en nzambe bon ndetsinga ngoluba chez moi on a retrouvé un normal ça même il doit ndenge zoka mutu nyonso to ezwi toza kino to peut-être déjà même maman chako c'est là déjà papa ka diombo lelo c'est non normal parce que biso batu to komisa ngo te que non biso toza mabemo boza basé poto sosola comme tout ça là ti batu ndeke to banga nde nzambe c'est tout. OK. Et pour lui ça non partout ça peut pas façon publique papa maman bépisse et papa te maman wezi papa passer ba to fait la papa dani tango zaka ba musicien mais quand même ndonga belle quand même visuel yaka ba kalamingi ti je crois visuel yaka papa na biso de la foi papa na biso de la foi abenga ba artiste et comédien il fallait tout bon les canal séance il y a ba prière et puis il y a eu de messages qui étaient donnés il y a eu de prédications
communication qui était aussi dit. dite. Bien sûr, voilà. C'est une bonne idée. On dit que pour biso artiste toyiba elondianza. Est-ce que Bossale la qui ango? Tu ko baptiste bakatu okufa. Est-ce que Bossale la qui ango? Na bituni yo question. Ya zo tuna yo artiste muso bakendaka. O ba ke juste biso to sambela. OK. Na yebi ke liwo iza. Liwo ya ser na biso ou liwo artiste comédien c'est normal. Normal, non, mon nom, c'est un liwa. Ata papa biso le président biso ou pasteur de la foi. A sangisi artiste artiste nyonso ya monde. Voilà. Ah bon, ba prier to sali biso no souvenir. Ah to comique to sani to perdre papa na biso le pasteur non pasteur nani. To moni pasteur na biso nani Emmanuel Mbiye. L'apôtre voilà. L'apôtre Mbiye. Ah ça pasteur non. A qui a été? Liwa ba mais lui quand même l'apôtre est quand même lié à préditer après quand même Liwa voilà parce qu'on a suivi de vidéos il a parlé de ça peut-être à Ebiga Koli OK jamais na koba na liwa na ngeza jour pona ebeke na makila na mai nzambe so ba benga ngalo na okende ser na biso Diana ayeba kite nous les artistes comédiens to yeba jour ni to kufati et que to tia vidéo mo beke non na kufa non est-ce que belle s'il vous plaît est-ce que zate par rapport il y a le lenge na bino kotambola to le lenge na bino a rozalela ndezo ben so ba leki déjà ba kumoleka ba 75 ans voilà là maintenant ce que to komi na grâce mais âge au bible tchela biso o nzamba tchaki pour na biso bato ils ont âge ya 75 ans déjà tant on a 75 ans liwa pona ye et comme ranango normal vous voyez mais aujourd'hui maintenant ce qui te lobi to zonga les sous pe moi mokie kaka pa na bino parce que les autres zo vendre la mingi kama mba hommage tant to comme une étape to kine kotika ndeko na biso na morgue mais on a vécu les désastres entre vous des artistes. On a vécu les désastres entre vous les artistes. Matangeze sika prestige quand même. Matangeze sika dispute mais na mort que baketi kamutu oyo famille na ye bandeko na ye baninga na ye bazana on a pasi mais tout monde bandeko na bino mususu ce qui s'est passé na mort que wana ezaki normalité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? En fait oui, oh, les artistes et comédiens parce que en dehors il y a famille il y a Diana Makila et ça qui bande connaît il y a art ndé bayaki ko accompagner tout ba ko tiki na 51 voilà et je ne pense pas et je ne crois pas que bande ko Diana bazaki na rivalité mo ko sala contre Mbatu Mususu naza pesa pe question na proposer nazo tuna ko bande ko na no biso wana ba ko soanela bazo soanela nini pona nini ezaki pourquoi baswani bon on a besoin ba ki na konda ou tout ezaki que kaka mais vous savez déjà bien que Diana Makila dès son vivant ezaki pe na ba rimer mo ko utay ko bima o ngai na bino peto yebi yango très bien so on a yebi te no nde yo ndimisa lo mo etsenga bolo ko za indeti nini Abel na yebi te moi c'est que na ko beloko moko boye OK na vie mutasanga ba makambaza azala raté tout le monde a un problème là mais actuellement ngana landa kiango OK natala kiango on est en famille personne ka ta famille OK et ça na mutompendenga azana ndenge ko yazula ka emotion na ye ndenge mutomtazula ka problème na ye OK ta pas fakoza la likambo moko ekomela ki entre ndeko na ngabo yaki a cause ya mutu tel amoni mutu a réagi na ndenge mabe vu que tous en so famille et ndeti nga na mona ngeza ngo grave que ça va passer mutu abotaki courage on a biki na za na problème na mo ya kufaki so quoi ya ki so pas aller mabe anga ya ti tongo ya yo ki sango à partager mawa ne longa mutu akufela ki pourquoi pe biso bato ko réagir na façon bon pour la famille ya mowe et la famille ya biso artiste nga na tela ki on a nga na mona kiango voilà et déranger même na ngamoko OK même côté ya mutu Koufeli même na mutu ba théâtre en tout cas et ça lenga vraiment bien dit na kolo ba kenon singa famille ebenda na mekata na nango te eza likambo eleka bato ba vendre lango et puis to ko expliquer ce qui s'est passé eza nini mutu bazaki na problème ni na mutu te parce que koyeba ser na biso akufi kozana ba problème ndetinga na kolo ba na yebite OK nako bato yebite parce que to yebite asona gi nanani ndetinga na tela ki ser na biso mo bona otanga na okombote na oyande ba obenga na ye OK ngomona na famille ba obenga na matanga baninga na ba artiste baninga ne ba soki bande bon na landela ki babinde bandeko
bon moni so ça bandeko ce que ça ambition ndeti muto tangi pati pour na tala kiti ngalo ba likambo na yebi OK ce que ça qui ba fan artistes nous les artistes comédiens et des ama béo sakanati même ngana za contenté entre nous les artistes comédiens tant mutu ou bo discuter ki na ye bo swana na ye bo beba ne soko akufi aïe mutoye matanga tikai. Mais entre vous, il y a aussi des rancines qui se passent dans les c'est qui vous dit que ça y a famille de babengana ibatwa. Te biso artiste toye ba artiste ba yebani toye banana belo. Tango bengana e caméra mamu ngara. Bomo bochi mo kingana bengana bokomba mo kingana bengana mutu na nini. Mais ce que tu penses que problème wana we comment qui entre bande ko na biso wana basi. Famille na yende ba yeba gya bango moko ou soit il y a aussi des artistes ba qui n'est conformé pe bango. Bon présent physique ya motoyer peut-être mutu ba bengani ayebani. OK. Ayebani. Comprendre. OK. On appelle cet exemple que mutu ba bengani ayebani. Mutu wana talaka ye na TV. OK. Nga fona pesa no ampleur. Nga fona gazi. Après ba tanga to ba okunda. Na simo nga ngana OK. Mais bon mon na bengana je na simba ke na nzoto na bimisia kende kuna. Pour mani ba mone beda danger. Siko. To ke na bino malembe parce que tout ça kana kata hommage. Ce qui na morgue bo meka ko zo raison et ko c'est la famille. Siko jour il y a première réunion et salamaki na flat major zolo entre vous les artistes. Et loko et sala qui passe na Sony. Entre vous les artistes. Diana Aza parmi bateau va travailler dire dans Moussala théâtre pour Namboka. Mais on a remarqué absence il y a leader, absence il y a artiste et puis en dehors de ça artiste ba komi ko bunda. Na makambo etali ba succès na bango en pleine réunion il y a muto a perdre vie. Let's nga na plus exemple solo na kati motema na ki OK ke ba tu suba ko dim o mona ba artiste mso mnene ba oyati ponga na ne passa ki o bena ba proche na ba linganga ba ya po ba bini ba tali soke ba mso batala grandeur ya mutu na ete sono ba mabe mon frère o lo ba bien ba mso batala mutu wana après que matin liwana yende mbongo voilà il y a Diane dans mbongo te yo sara encore aibi que non ebi misala ngo franga aibi que alien su ya beleti poko tala mo so temo na msu gouverner msu so temo mo konzi mo mboko est-ce que ebi Diana ba Diana ebi penati est-ce que oyebi kinga mutu kinga na yebi mama shako baza ba ko s'intéresser na matanga apa bébé que non na matanga oyoyo il misaki de quelque chose to lia to maman ba 200 ba 500 ba 3000 bani e abongo. C'est normal que bien Diana msusu ba solo la caméra que so de métier de même on ba comment tout na ça qui nani ba kan ne bongo et bi msa franga to comprendre mais Diana on trouve les solo Diana les solo c'est une actrice na yebi voilà na yebi on yo yeb santé na yebi très bien OK so nous avons et l'homme c'est comment côte sa mbongo ayebi que so na tali boye côte sa l'arti est-ce que sugi muntu akufi on m'a des autres qui la cabine. Oh, ils ont un cas d'internet, il y a tout le monde qui les regarde. C'est photo là. Photo là. Oui, autant qu'il combat toi, il va ne Bogolo ba likamo bungu ki. Ta ndona biso abengaka Gogan. Gogan Supreme. Babundaki na ndona biso mususu yo ba tambola mingi na exaucé. Ba joueur mingi na ye. Ya pembe azaka pe mingi pa Jérémy. Pembe. Mon pas présenter Makinu comédie. Voilà. Ndona biso akata pe ba mangala wana suko jeu na scène. Jérémy Chaban. Je crois que vous allez. Pas Belleville, ouais. Ah, ok. Bon. Moi, c'est je peux dire. Non, moi, c'est je peux dire. Tout ça, dans la famille. Ok. Gogan, as artiste, pour Baïbani, Nandeko Babundi, Baïbani, ils ont une famille, lobby Bossoni, Nabongo. Matanga, les canons. Mais la carte, il y a Matanga. Ma famille non surtout moi famille non surtout sur les Cambodge solution té famille non bunda non pour après solution so manon
Déjà mais net singa pena na ko lo baté entre net na ebeli Jérémy très bien. OK. Na ebi à calme. Na ebi vena Gougan amta chaud. OK. Amta chaud. Mais ceux qui ba bundi ou ba discuter na ndimete ba bundeli kambadian. Et go c'est lo mu boy. Ceux qui venaient ba bundeli c'est ba wole li ba sikise na bango na bakati. Omoni siko ke ezali kamwa ya matanga te. Parce que ça les soni na bino ba artiste parce que ba sali yango. Non, yo ko comme longola te aux artistes comédiens. Tu fais partie de là. Voilà. Et ça les soni na po ezali liwa. Voilà. Il y a ndeko na bino ndakufi. OK. Mais ce que ba bino ko bon so bo sala on fait que lango espace mon ou terrasse. Oui ba si caméra ou soit bino mbali beaucoup fi a ba che bembe yo awa to compter ba nombre ba vie à bi le to na succès c'est ça pour na succès ça c'est ça pour na succès on a vu que bon ba za maïli surtout vient en Gogan surtout masaram sur ba maïli c'est ça pour na succès na roba na désolé. Est-ce que quand vous regardez entre vous des artistes Bomilo ba peke Bolingweza? Ouais Bolingweza. Bolingweza. C'est là c'est Bolingweza. Tant ozo yaka non Bolingweza. Ouais Bolingweza. Nga mona ngo nasali plus de 5 ans plus de 3 ans na mona même les botana ngat mena na famille na mona art kutana est-ce que ceux qui tolbito meka kosala recensement ya ba artiste comédien au bazo évoluer quand na ville na biso à Kinshasa to koza le nombre de combien par exemple, tu peux supposons peut-être 500 artistes et comédiens, par exemple, qui a 500 artistes et comédiens, à chaque fois qu'il y a un problème, ne fût-ce que $20 ou $10 par chaque... Non, s'il vous plaît, c'est sa question. Par artiste. Tu tous les 500 artistes, tout le monde a monté, tout le monde a monté. Ni to kende na ministère qui tu ni to benga ba aide ya ba première dame que biso moko ba artiste et comédien to se sensibiliser ne fait que $10 par artiste na 500 personnes to ko bimisa mbongo et ko trouver pe solution au lieu que tout le monde a ba annonce na bino tout le monde a ba demande na bino qui mendiancité même ndenge ba comique s'il vous plaît ndenge ba comique au traité bino na ba fan au balanda bino na bateau batala rabino. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous avez un problème, et ça la kaka, vous venez devant la caméra. Bisoko toko kana bisote. Et vos huilande qu'on a biso charge. Et vos salaboy. Et vos salaboy. Alors, vos responsabilités étant qu'artiste, les associations où ils ont encadré bino artistes et mboka na biso. Tina na yango za la nini. Na répondre à la question. Moi, dès dans ça, on a encore dans la famille na ngati. OK. Oui. Na kuma skoya, mutuno soto kuba, tuno swata langa. Presque na koluba. OK. Tuno swata langa. Na longwa ndambo ya famille, oso na kufi boye, et na bien sûr famille na ngai contribuer na nini na bango. Mais mingi za bato yo, batela subana parce que ça na sepeli c'est plus ils appellent ba artiste. Na sepeli saki mboka nanga. Oui, bah, ça va mettre aux ala limité. Limité par rapport à quoi? Par rapport à la contribution au Sengawana. Ok. Tu as un moté, tu as un collègue. Tu as un collègue. Ok. Je ça, mais c'est insuffisant. Mais vous, mes amis, c'est pas ça qui m'emboque. Vous êtes obligé, il faut ça lango. Namatanga Mama Chako, droit de participation à l'artiste. Pardon? Namatanga Mama Chako. Oui. Droit de participation à l'artiste Zagini pour notre secteur. Mingi to kimia kaka na Marguerite okimaki na gouvernement na matanga Guy Mario contribution à l'artiste Zagini contribution à l'artiste mais gouvernement peut azwa ki kundaki pe parce que surtout ba bongo ceux qui tolo ba bongo mon frère pardon ceux qui gouvernement ça a droit na droit OK parce que Guy Mario Mama Chako Kadiombo bango tout ba sepeli saki OK comprendre on tout va se passer qui boka ils a droit na biso biso tout artiste comédien mboka Kinshasa ouais biso tous aller ce qui monte à confier tous à kana droit il y a contribution il y a biso OK tu as un droit à payer ça quelque chose parce que c'est bon parce que tous en tu as peine le côté ça mon pété pour na biso artiste on est le côté c'est normal faut sunga mais faut sunga biso parce que mbongo ezate ekota te de tous abota biso ba artiste comédien tous ali
maman chaque le la kofi maman chaque sans parcelle et l'autre côté sans parcelle et bien on dit parcelle et belé atiki et l'autre côté soye bisanga akufi pauvre ba vie mondori ba kufi ba pauvre na natala maman côté maman mapasa ba petua ba Nigeria. Vous savez tant la pauvreté sur les artistes c'est bien. Ils ont m'habité. Mais il faut aussi comprendre est-ce que œuvre nabino ils ont qui légalisé. Est-ce que vous avez aussi le temps il y a la babilo quoi parce que au moni lelo il y a vraiment l'ignorance ils ont boma bande konabiso parce que peut-être rôle yo joué le principal et sali keba yebayo mukolo filmé on a peut-être azali droit d'auteur il y a filmé wana oui droit d'auteur il y a filmé wana bako pesa na mukolo film et non na yo acteur principal. Voilà, vous devez aussi comprendre ça. Est-ce que bandeko na biso wana tolobi bango nyonso te mais bandeko na biso wana est-ce que ba œuvre na bango ezala qui peut reconnu j'espère que Ebidian non ouais mais Ebidian mais donc Ebi veri beli batala kai azana œuvre na e c'est que batala kai c'est œuvre na e et ça problème te ba œuvre na e ko ikozala mais voilà papa Masum vous voyez non vous aussi étant qu'artiste voilà bien sûr mais tant que ça la œuvre na yo il faut que nous légalisango il faut que na sadek balande la babilo ko wana nyonso banda ko koma filmer. Mais c'est ça le problème, non? Soit banda ko ba filmer, famille nezali ba déclarer ba droit na e, soit côté ça ba filmer. Même attends, mais yango zo sala siko ko, yango zo sala ke voilà. Yango ya malunga, o ya ozoa, o yango zo sala siko lelo pauvreté la katina bino. Maman soko tiki ba kombe ba vrai ou maman chakou. Maman m'a pas chakou to photo ne munene na kata palin et dor na, s'il vous plaît, kotika œuvre za mabete. Qu'on défende le pays, ils ont m'habité. Mais qu'on légalise le œuvre na yo, c'est important. Oui. Voilà. Au moins, on a tout fait dans la Bio News télévision boy. Ce qui peut être mutumo a joué émission au 4 au salaire. A tiangole msu na chaîne na ye. Patron ya chaîne oyo. Sera le bien déclaré émission na ye wana vidéo na ye wana. YouTube akoya. A rotinda même na message à droit d'auteur. Que eloko yo. Eza yote ozui yango et pas mutu. Vous voyez ça aussi c'est important. Il faut conscience soit na pays ya na bino bato botikali pour lobby beaucoup ya na ba mitambo bande na bino beaucoup ya kité. Voilà et ce qui est encore plus grave awa siko bande ko ya diana baboyi na bango ke ndenge ozalaki yo bakeboye mbongo ezobimate matange komi 1 mois 2 mois pour il faut kozela mbongo nini bango mo balobi bana libulu na bango bazana cercueil na bango bazana corbillard na bango donc ils ont déjà pris presque koleka kutu la moitié ya kokunda mutu déjà bien. Pardon? Bon, moni qui va se préparer déjà. Non, baboyi na bango kande ba et kekende boye ezonga boye biologique. OK. Pe azana famille na ye artistique. Voilà. Bango moko bakoki kozwa ba décision na bango bongo ti. OK. Okomona to bando ko mona misu musicien chrétien kufi ou musicien profane kufi. OK. Famille lukaka balila et mon côté il faut baninga na ba musicien parce que ni ba kunda gouvernement peut ça droit ba musicien ah donc to ko to quand on a ya mama chaque famille et puis ça qui les jours bon ça la obsèque biso pe ba commettre pe si pe programme na biso to yo quand total andimi ya biso ba artiste comédien parce que tout ça belé voilà eza bongo famille ko koloba biso to bimisa to kunda bandena biso pe to ba promettre biso soko to yana biso na bibo na biso ya ben de consolation voilà première ati bon souvent na ba la rebelle première mais biso to bimisa ka mufuku na biso beka direct on a d'éviter est-ce que bozana histoire moko to film moko to iloko moko diana joie oyo bino sepela nango makasi bon ngana sepela na ye ba matanga ya ba ser nanga Barcelone que je salue azana kin to azara na déjà yaki déjà OK mko susu ye matanga na bango to fandi na ye après ben na teke diana donc yeba diana yeki pata ba combo à l'époque là ozo bakala nous na artiste nyoso base ba tembe voilà maintenant on a ni ser na biso auto kufela papa na papa ya Barcelone to fandi sco boy namona pas alobelo mona répondre est-ce que fallait na butu na répondre habitala
tabano babimika moi mikolo yo yo banga atali nsko ni pas ça yo ni non succès kaka OK to na tali sko bien ko ka moyen non te mais atali na zongi sino face na sa mutene c'est diamant pour yo yiti sko yo asiliki te mais voilà que to na moi ba te bile to no beta soma solo ben ngasko na boy sko na comprendre qu'il y a d'ailleurs OK na ko ka to bando solo na sko be na yi ba bien comprendre yayi ayebi ke ngana kili pasa ngape na ibike yake to lipo so na biso na suka biso ngaba nipo pesa pe concept ngana pasa moni ngana yebi ndena yebela abino bine na yokela kabino boza ba mo bwa respect boso la bien bozala kaka nde bozala OK bozala kande bozala oyo parce ayebi ke biso no komona na no to mona na no na passe OK ngaso na mona na pas Daniel OK na mona pas Daniel na kata bioniste na bioniste na mona na vraiment na passe mais on ba to mi ba traiter sur borgé to za sur borgé été to za pe minene to so n'importe quoi la biso pété OK les aka mo to kimaka mo ka mo ba bloka mo pe mususu ayebe no ancien mo kwa bashiflo mbata ou même mususu na se abaje ba musu ele kaka OK vaut mieux ko kimaka mo ba bloka mo ka mike so singa to mona so peso singa pété voilà toi d'ami bali non tu es avec déjà mon frère voilà ko mona neza na problème te mais mo foko nga personne na kolba témoignage na voilà na lora témoignage OK aza ser moko boye abandi kopo kala OK mais ana simplicité moko on dit que bandi ko na biso to yebi ya lilu OK pardon mais muyana kachote o moni pe ga ndenge na pesa na tana kacho po mais to beto ngata na seka ya ndende na pesa ki réponse wana soki azalaki ya mabe Lwa nani o, lwa nani o. Lwa nani o. Ya yango sko lwa nani. Ya yango lwa nani. Na bite na toko mutute. Non prend. On manque na respect moi. Na kota na film ete boy. Wa lwa nani wala kuna. Azaba sero na tala bona ba malewa. OK. Ba zo ba rôle ba principal ba joueur. OK. Mais comment ni boza simple. Et puis à mon ndeti nga beaucoup moni na ba bêtise oui. Na tikolo mona na ngote. OK. Vu qu'il y a comme un peu moins réservé par rapport à des bandes qui ont des nayoka, des salaires ma belé pas ya ba artiste. On a entre parenthèses. On a tout les la mission. Azam mutumoko simple. Mozo bomba petro. Par rapport ngana lo bara biso to lo bara likam oyo ozana news au lobby. Oh pour no loba ndio. Na lobby na lobby bien. OK. Il paraît batunde baluba. Ah OK. Il est moroté. Nazana confus parler. Et ça que non, et ça qui est bien simple, humble que par rapport ya ba ndom suto yebi. Parce que yebera na ma des tableaux boy. Akombe la maité. Na biso tuna sama trop biso amona yo te obenga yo. Voilà. Obengo mapasa. Boni to tiko kuta na sainte mais soto solo na ye. Ndiba to kuta na scène. OK. Vu que toza kata monde a rango famille nabika oyananga. Oleki oyaya amichanga ochanga na place nanga ali pasa yaka nongo ya pebo sombela na obia na mila play normal bosolo mais mususu moni bo amoni no yo ata yo moni ete ya moni yo il faut banda yo obligé faut yo tala ye yo banda e mboti vous comprenez dans ce qui na simplicité qui man c'est vraiment bien donc en tout cas na souci vraiment azuyer vraiment avant mais kota la siko na bandeko peut-être bazala ki tango wana mingi nande on a biso diana au pas qui peut temps beaucoup jouer belé comme le président l'a dit SOB comme le président Saï et les autres mais muto tomoni ameki ko réagir à mingi na bango nyoso to oyo asali déjà ou soit azana volontaire ou ça le geste ya malamu na ngongo yo ezaka rende on a biso José de Londres. Bon, peut-être maintenant ouais José de Londres rapporteur voilà vient absolument ya limba tono vane na limba ngana mona bande ma tono vane na limba OK ba jouer trop na koloba OK na grand poète José on a balé qui na épée on a raison réagir parce que ba kutana trop na basen na malewa na banini ba kutana trop OK na gol ba teki ba président PSA c'est ba président Sobe c'est pas que bah ça est le côté bah tout peut-être non bah 8 ans mon to traiter non likambu mabete alors que ton sous non non à mon ante bah non bah ça là OK je pense pas que le président Soba yebi ta yebi le président ça yebi et bah de Québec bah président tout bah yebi
ils ont sango déjà comme les bango. Parce que Diana était l'ami de Masirika. On a vécu comment le président Saï était motivé d'aller à Masirika. Tout le monde a nié son dengue quand même. Et aujourd'hui, on a senti quand même moins silence ou n'a pas rien de Ronabiso Diana. Voilà. Le président c'est que la paix problème non. Atobé là. Vous comprenez. Mais il faut tout comprendre un peu mon pays petit. Non, on ne condamne pas. On est en train de parler, on ne condamne pas. Toujours le bas pété que. Voilà. Je suis deux artistes et comédiens. Ok. Nous nous avons appelé camarades d'Anga. Et vous allez en sur là, par exemple, na vient Pierrot. Ok. Est-ce qu'il y a un des mots que l'on soit na Serge? Peut-être qu'il y a un Massana Pierrot, na Massana Serge, peut-être bien un Serge na vieux Pierrot bas sur la Kitoko. Ok. Est-ce qu'il y a un vieux Serge qui est sur la bien? Non. C'est Daniel. Peut-être qu'il y a non, il y a sur la peine na yote. Ce qui na contre moi que na ba hiro banane dans sur la bien. Par rapport exemple hein. Na gros appelé moi sans fan na ko copier ça mais ça pas c'est obligatoire tu. OK. Je comprends. Ça peut-être vous a camarade ya mninga ndenge za la mi de mon ami kanisa nga baba la mi de mon c'est mon ami OK ouais. Ce qui est aussi que aïe a contribuer à copier ça. Mais ça par force des obligatoire OK. Mais quand même j'ai dit que bazuna tenté. OK. Il y a courir au tic à contribution bon peut-être ba au tic à sur 8 ans. Mais quand même un geste José de Londres Sali, vous aussi étant qu'artiste beaucoup. En tout cas, quand vous êtes José de Londres que j'aime beaucoup. OK. On t'a motivé sur sa propre. Voilà. Un garçon soin. OK. Un garçon bio. En tout cas, surtout un geste au Sali. Sali bien vraiment. Et là qui sait ce que Ozoaka. Voilà. Moi on a pourtant solo. On va na femme battre. Ozoaka surtout un geste au Sali. Ah pour bato bazorande ba pesak. Mon te so Ozoaka to pesa. OK. So mi ça va nous sous Azoaka. Mabo pesa. Oh là qui c'est volonté le quoi Sali. OK. Et après les belé baleki yo banango. Akangi maboko. OK. Mais yé a Sali geste on a APC. Voilà. Obaza libanda ya salon olelo pe soki pe akweli likambo asengi lisungi ba sunga ina mona kai ko pete akufela ka je crois papa na ye OK ngaku wana ku tata solo ku te ya moins succès au muke voilà to mona ba sunga biso pe to ya pe ba matanga pe voilà ve aye bi nga pete mais nga yede OK to vandi pe na otali ka bu na kana président Chapelet wana za na groupe ya président Chapelet ya to ya nai OK ouais maintenant, aujourd'hui, Diana ne plus. Oui. Diana Akei, au Kalateto Gento Kundae. Vous aussi, étant qu'artiste, et là, on y a Sengana Nzambe. Pour na bino nono botikali, est-ce que Ape Misano peut liwa côté na bino, Atindangono côté Mosusu? Ape Misana été. OK. Ape Misana été continuer quand on a zoba amnae. À continuer na pour mon Nzambe il faut qu'on fasse, c'est ça. Mais là on a un biso ka artiste comme des photos ba Nzambe. OK. Nzambe la ngana lo baka ya. Oh ngana ko lo ba musuna ko singe pa Nzambe. To bien sûr zo zo biso pe biso bana na yo to yeba ka ndelo kina. So to yebi ka Nzambe. Que Nzamba existaka. To bando kufa mais sika to bando ki to ki c'est la aron ka. Voilà. Maintenant si on peut retenir quelque chose dans le jour d'aujourd'hui par rapport à hommage au Sali Lelo de votre part na bandeko balandi biso to ko lo banetinene. Oui, tout ça surtout na ba fan. Na bato balinga biso o Diane abanlaki ko sepelisa bango. Voilà. Lelo azate atiki biso. Ba soutien na bino et ça la famille bien topé biso bien. OK. Parce que acte na bino et zapeka bien na biso parce que ndeko nanga mutakufi. OK. Toujours c'est la kaka programme. OK. Et bah ce programme je pense que bon mon avaka bateau leka bateau leka. Déjà babaki si tout va bien peut-être le vendredi à semaine oyo. Et ezaliwa et komaka problème comme biso les biso ndenge zoki Mama Chako, Papa Kadiombo, le Lézidien, le bé aux a payé. Et yo, t'es yo, ok, non. Et yo, c'est une des. Il y a quand même un bon. Yo, t'es. On dit que l'ouane non, c'est un bon. L'ouane. C'est la ngana tata, ngana sanka. On a téléphone, iPhone 12. On a iPhone 12. On se demande ce qu'on va après l'ouane. Oh là là. Combien? On est pour tout ce cas. Voilà. Ils ont une ambiance.
ça na biso le loi qui a tiki biso je pense que biso ba artiste on encore ba tous toujours soudé tout tika ba biloko ba ya succès to mikana to tana na to ba dingwete wa photo ngana ba ring succès no gardon pour na yo qui bien na yo gardon pour na yo to na ba fano ba linga biso ngata na za na défendre ici ba daka de wana na ba fan nga na betela bango tolo yo za na bango 4 10 20 50 gardon pour na yo pourquoi ko ça tapage ya succès na yo na matang esika bat bazolela voilà par le bon en français fait par la fête lorsque Chabri chez les voisins voilà yo ça fête yo moment que yo za matanga hôtel ça succès na hôtel sanzo to na hôtel ça mutu kana yo non ya matanga to se respecter to za ba responsable ya matanga ko bima to se comporter lokola ba mikolo ndenge ya mama shako ndenge zalaki voilà to se respecter to za lokola ba mikolo to za lokola ba responsable pas de tapage pas de nini pas de ni parce que tout le monde matanga mama shako belé ba kota ba nyongo ti lelo ba futi ba nyongo wana te kingana oyane ko eti kingana parce que zotage ma passe oyana ni no yano kana pantalon chemise sapato to ketchi seli non makolo na zui moto na ina lele bembe parce que ngana kabola ka mawana bato sika bato boli to kabola ka fete sika bato ba kabola fete eza matanga to ka courage na biso bato to kufi. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Supposa ba dédicace. Ouais, na mina do ba bon ba o ba otala biso. OK. To tu ko kufi la ser na biso. OK. Tozo senga ngala tozo senga contribution ya libota na biso te. OK. Biso be tozo senga contribution pour to sunga pe libota parce que biso be artiste ba katela biso part. Non artiste faut bouper ça autant. O ba ba jo ki libaku ya Hollande biso se pele na biso ou on a besoin de quelque chose. Tous yango pour to sa contribution na biso na matanga. Pour to za ngote na ngote na musique to na ngo. Tous les jours bakatela yibiso ya ko pesa. Ba o ba Hollande émission. Numéro na biso ya téléphone ezali. La personne va dédicace. Ouais, vas-y, ouais, au sens-toi l'aise. Dédicace na ngai na moni na pesa na batutu. OK. Na pesa ko na tanga ko mwa mututé. Na pesa na batutu et puis na kana mutu monde na tanga. Grâce à Ilunga ya ba grâce ya Oani. Apesi ba mote milisika alikwa. OK. Yvette mama social na zui matanga, mama Kati Masombo na zui matanga. Mama Belbiche na zui matanga, BBC Kimbamba na zui matanga. On a profité pas na mabanga. Bijou Dondo to zui matanga na obwaka na papa te papa yebi. Bijou Dondo to zui matanga ebele ba obalinga ba jimo biso tozali. Tozana matanga tozolila ba obalingaka ba jimo biso tozali plus 243 voilà na pesi maître Ziko Maye na pesi mbote siko zali ko katinga ko tona numéro na zela moi si nezala ka Jina Mulumbi cash love na pesi mbote siko ba ona so balinga ba jimo to pesi lo ba mbote to linga biso mingi je pense pas que to lobima te nga to boka mutu te nga na boka vie te mais na boka ke kaka po aka vu na rapproche te maître Juma Kayeke 6 étoiles 6 étoiles Sylvia Mabanga numéro plus 243 97 36 61 036 plus 243 97 36 61 036 obengi biso to souhaiter joyeux anniversaire pas mal mais crédit kaka na mega ouais oh bazan a besoin numéro na ngai numéro zali plus 243 82 45 51 307 oyo Abel 082 45 51 307 Kitoko. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. C'était là notre plateau surprise hommage. Pardon. Si on a boit qui était dans celle vraiment les soumons, n'a travaillé pas moutoua. Nous avons un salaire à moutou. Ceux qui n'a boit qui était dans celle vraiment les soumons, mes respects, mon président Faché Kalombo. Mukishi Mutubo, Ikabakana Mbelbazoka, 6600 volts. Moutamakas, Babibana, Nos ya Congo Art. Bano Bolanda, Eratu Bolanda, Artumeu. Botalango, Bo Sepela. Bisoyo Basoda ya Faché Kalombo, Mukishi Mutu. Moutamakasi, boss. Praton Nangayoana, Faché Kalombo. Merci. Voilà, nous sommes à la fin. C'était là notre plateau spécial, donc hommage à Diana Makila.
Donc vous avez compris, hein, on a essayé de partager du côté gauche, du côté droite, avec les amis, les artistes de Yambagilelo, Abel Nadido. Donc l'ambiance a été là, l'émotion a été là, la joie, la tristesse. Donc on mérite un peu qu'on partageait de tous les côtés. Et voilà, nous sommes maintenant à la fin. Là, je dis un grand merci na boss chaîne Oyo, donc Daniel Lebika, là où tu es, un grand merci à toi. Merci pour l'occasion et l'opportunité. Et un grand merci encore on a battu tout au Balandi Bisolelo na Katabe News Télévision. Moi, je suis Shadrach Lebika, autrement dit orphelin de la presse. Donc, si vous avez aimé cette émission, vous allez dire un grand merci na Mouto Aïna si ma caméra. Et l'homme noir, hein, il est caché, donc on ne citera pas son nom aujourd'hui. Daniel Lubikadi. Voilà. Donc garçon bio. Hein. Garçon bio. Voilà. Tout le monde bien dit. Retenez le message, donc restez branchés sur Bio News Télévision. Je crois si Dieu ne revient pas, Tokutana Sumbala Sima. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bye. Bye. Oh, merci Jésus. Nafuteli yango mbongo te ngolo ekuti ngai ekuti ngai bisika nakana te nazweli yango facture te ngolo ekuti ngai ekuti ngai na tango nakana te une faveur accordée librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoloué, 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 ngoloué. Ngoluwe, 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 ngoluwe. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Ngoluwe, 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 ngoluwe. Oh, yeah, yeah, yeah. Ngoluwe, 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 ngoluwe. Ngoluwe, 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 ngoluwe. Ngoluwe, 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 ngoluwe. Ngoluyo. Orpheline de père et de mère, lelo bali peyo poti oyo eza nini basusu mutu pasi na mabale yayoza na kinya oyo eza nini bambule bele somwane lelo bana agogo oyo eza nini yemba ngoluwe 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 yemba ngoluwe 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 basouffra tellement na vie lelo bapatron minene oyo eza nini lobi bayembelaki mokili lelo bakoma ya nzambe oyo eza nini lobi banganga ya kisi lelo basali na nzambe ya solo oyo eza nini ngoluwe
évoluer. Ça va